Mbote mbote mingi bandeko batali mama Henriette Kilumbu Shembo TV ezu bokota kota bomi abonné lelo na mwa lisolo kaka muke pona population mobimba mboka na biso bandeko na na mutuna moko bino pe bakozongisa nga réponse na commentaire bo finga nga ite o amonika ko finga nga pardon baseka pe mwa moke na nga ko tuna mituno elekela nga mposo na mutu mama na likambo ya mama Olive Lembe Kabila. Mama Olive Lembe Kabila azo sunga batu mingi atata to ba malade ekoti azo sunga ke ko pesa soki ba chloroquine ngo balobi ke eza ya mabe azo sunga batu na ba conseiller na biloko akolia ba matanga azo sunga batu na ba malade depuis akotaka pouvoir au moins akeko sala bilanga asali ba ferme donc asaka musala lokola alukaka poste moko po asala po asunga ba congolais mutuna na nga yango kaka eza mingi te bandeko soki manda ya Tshisekedi esili est-ce que kozala eza bien mama Olive pe akoki ko tia candidature po ba azala mama présidente à Congo to zape na mwasi ya liboso a gouvernement o azo tala ba congolais est-ce que bolingi yango ya bomoni ndenge na makamba action zo sala kawana bomoni azana posa ki mokonzi po isoka koti ki mokonzi azala abima ki mokonzi babima bien si pe azala na poste wana tende azosunga siko soka koti na poste na point d'interrogation akosunga makasi kongo ko ndenge nini bo finga ngate nazande ko try na sakomika bo répondre nga na ba commentaire bo mi abonner. Est-ce que bondimi mama Olive Lembe Kabila soki Tshisekedi asilisi mandana ye mama Olive Kabila akoma mama présidente à Congo, oui ou non? Bon répondre. Kokene musika te yo tala mutu munene. Yo tala zolo. Yo tala yo boy. Lobaka ka oui. Soko lingi non. Olobi soki atie exemple. Soka ya lobi kenga abiacha candidature na ye. Bokondima to bokondima te. Akoleka te. Po ba action azo salo azo luka kimokonzi. Po ndenga azo saba action na banzi mukola kokota na mboka akomi mama présidente akosunga makasi. Bolingi azala mama présidente dans l'avenir ou bien la future ya ba congolais, oui ou non? Po ça ne va pas po musala azo sala ba ya mwasi ba ya mobali azo luka azo poste. D'être bien après Tshisekedi soki bokolinga akota à diriger Congo, oui ou non? Répondre. Kofinga te. Yo muto finga kofinga te. Boko tabomi abonné. Bon répondre nga oui ou non? Ok, see you bye. Et ça wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV.